Voilà, la famille, bonjour à tous. Mbote Bandeko Bolanda Biso, salut à tous les abonnés de Ursi Botela TV. Mbote la famille, Kakande Tolobaka. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. La famille, et si que Zoami Bino, en tout cas, meka ko partager partout. Ndeko Koti, Ndeko Zolanda Biso, partager na Facebook, partager na WhatsApp, et puis partager na Messenger. Nzambalola Pambola Ndeko tout. Ozaka wana pona ko soutenir misala na biso bande konanga na ye na makambo. S'il vous plaît de cause la en tout cas partagez. Donc sur les ambali boso koti luka pena kwemoko boya yo moko vanda luka pena kwemoko ko o s'installer donc kitoko omi vandisi na kona moko ya bien soko va na chambre yo kaka soko va na salon yo kaka, c'est-à-dire activer cloche ya ba famille libota ya makambo na oloba et concerné ba famille libota et concerné na ba cook et concerné na ba comédien nyonso ya belle vie kandi qui es-tu tout nanu belle vie kandi qui es-tu qui est madame Kandi, qui est madame Kandi, belle vie kanda zanani. La famille, omoni na vie, ngana lo bali kambo chaque fois, bomoni na vie, eloko le kitika, et à la raté. Ndeko nanga, sala bolamu na vie, po bolamu efuta yo, soko sala mabe na vie, mabe kobanda kofuta yo, mais soki ozo sala bolamu, bolamu ekozala wana kaka po efuta yo pe bolamu. Bato nyonso bazo récolter bolamu na vie eza bato basalaka bolamu jour moko boye mais bato bazo kongola mabe bazo lokota mabe eza bato bamesana kosala mabe na bavie ya bato. Soki osalaka mabe na bavie ya bato yebake mabe ekofutaka yo ata efuti yo te efuta bana na yo. Yebango ke ata efuti yo te et futa bana na yo. Yango bomun toroba toujours la famille to yekola kosala bo lam. Voilà. Nana besoin bo partager lenga émission oyo mingi na bato asila. Mingi na bato asila. Voilà. Pour nana makambo esengeli na loba. La famille jour mwende lelo samedi. Nalo baka moko kaka to na jour moko. Lelo eza samedi. Lelo eza samedi, lobby eza dimanche. Donc, tu as na dimanche. Pour journal, le déjà, ils aussi là. Non, c'est l'émission auto, ça 16 heures. Donc, journal, le déjà, ils aussi là. Lobby eza dimanche. La famille, lundi na tongo. La mouka bien, vanda bien, c'est préparé déjà pour na ouverture ya billetterie na biso eza lundi. Ndeko nyonso za na difficulté. Oyebite okosomba bien ndenge ni toko zala na ba live. Ba live ezalaka tala ebeleka nde tosalaka la fois passée tour pe ezalaka bongo. Donc soki oza bloqué omiyebi te na osomba bien ndenge nini kimambangu na ba live yaka mbangu na ba live na biso tokolakisa yo kota awa kende awa fina awa sala boye famille bota tosala ngo kande tosalaka famille libota biso toyaka mobondo donc toya penza mobondo pona nini pona badate babiye na biso bomoni nde tosalaki 3 heures du temps na sold out ya première date. S'il vous plaît lundi tobetango ka dada lundi tobetango ka dada donc bomo soka tosali pe ka sold out ka le même lundi wana babiye silia ya bayebisi ya biso déjà mama na biso azosala tour du monde. Mama tour du monde. C'est belle vie kandi. Donc, so tosali yango ka dada, tobeti yango ka pam. Yaya. Toyeba ke 3e date iweya. Toyeba ke 3e date iweya. Alors, tobeta yango dada, kaka nde tomesana. Toke siko na filme. Ah non, na bandite. Non, na bandite loko nga na ye libinote. On a bi partager nanu. Voilà, tout à l'heure, nous va filmer. Pour nga na zakaso, na obanda d'émission boye. Il faut tout à l'heure, nous va filmer. La mission commune à combien de vies. Voilà. Total, nan bo excusez nga mungongo na mikolo. Na ebite.
tota nanu ba film na biso mama boyebi nini tokomi na 478K tozaki na 477K tokomi na 478K 478K d'abonnés voilà bravo 1000 abonnés mobimba babakisami epa mama tozaki na 477 tokomi na 478 donc 1000 abonnés bakisami mbala moko voilà. Famille Libota, ba vidéo ya lobby, 11e épisode, eza na 72K, 10e épisode, eza na 93K, 9e épisode, 96K, 8e épisode, 99K, 7e épisode, 100K, 6e, 119, 5e, 107, 4e, 115, 3e, 115, 2e, 131, première 182K. Alors, tu as combien d'épisodes n'est-ce ici 104. Tu as 4 épisodes n'est-ce ici 104. Famille Libota, tu as un film. Famille Libota, tu as un film. Voilà, tu as appuyer le film. Nalobaka, ato talaki, retala lisusu. Partagez lisusu. Partagez na bana, na ba tablette à bana, na ba TV chambre. Voilà, partagez. Partagez vraiment ba film na biso e ozamala momingi voilà tokota sikoyo na mama na likambo eloko onga na ye voilà posez-la boye melenga na vidéo s'il vous plaît na longola na sonnerie pour sonnerie oyo et déranger ngai voilà posez-la na longola na sonnerie voilà la famille partagez s'il vous plaît aimez vidéo naloba nanu sikoyo eloko nga penza nafungoleli kamera na nga velo bafilme ya sila ekomi koleka na première ntango naloba likambo ya première peut-être baabone na biso boyeba te me bato ya YouTube ntango naloba likambo ya première peut-être baabone bocomprendre te me bato basalaka na YouTube bacommunicateur, bachroniqueur, bayoutubeur, comprendre le nom. Soki mutu akomi kolekisa ba film na première, c'est-à-dire mutu wana akomi na problème de visibilité. Na bandeli parti au très bien. Soki mutu akomi kolekisa ba film na première, elingi koloba ke mutu wana aza na problème ya visibilité. Sila linga ba vanité. Sila lakisa biso ke ye na ba vanité na ye ya kokufa pona ba vanité na ye. Sila lobaka na biso ke tangu wana na mokili salela ba vanité na yo. Ye vanité ou rien. Sila talisa biso ke yaza elamba yo ji yamba moto eza ye griffe eza ye ya lata manzanza te ya lata vanité ya lataka alataka ba griffe donc ya okufa pona ba vanité na ye bomengo na ye disons voilà bomengo na ye ba biloko na miki to ba vanité de vanité nyonso kotikala epa na ye donc ba biloko wana nde eza spécial pona ye tovandaka moko mosusu video moko yaka obima na réseaux sociaux sila azoloba na bana décor wana série décor alongwaki décor bolatiaka bana bosalaka bana balataka bien bana balataka bien bilamba bapereki nyonso wana atiaki mayele na ye na kokoma filme te na mosala te mais asedonaki beaucoup plus na bavanité na besoin bata mayele s'il vous plaît analyse ono sala eza trop profond nana besoin bato ya mayele nana besoin ta bato en tout cas soko melinga bikoma koma na commentaire na bloquer yo na chaîne nanga na bloquer okomelinga bikoma koma na bloquer totambola bongo s'il vous plaît totambola bongo comment on n'a pas cité
ke ona finge na ba commentaire ofingi nga na commentaire okomeli nga makambo na sepe nango te na commentaire na bloqué yo omona lisu chaîne na nga te. Voilà, pourtant tolobaka toyaka ofinga te, toyaka opesa conseil lolenge esengeli biso tofinga te. Mais soko oye kofinga nga na commentaire po makambo na lobi yo sepeli nango te na bloqué yo. Oye koloba bilobela na commentaire na bloqué yo omona lisu chaîne na nga te. La famille si la talise biso yalinga ba vanité, yalinga kolata bien, point faible ya babakouk kofinga biso famille libota eza kaka makolo poussière, salité, boalaka flou, bino boalaka flou, na o raisonner tangu makambo ya mishu mbembele. Tangu mishu akende kolongola bilamba kuna epa belao. Makambo wana tangu eyaki na réseaux sociaux. Bakome kofinga biso nini? Bana bino Jimmy fo azwa kaka mishu bana bino bateka makate po ba salite. Bana bino bateka makate po ba yebo lata te. Bana bino bateka makate. Nani akozwa bango? Bango fo bazwa ka bata pusu. Bango fo bazwa ka batu moko boye ba yebi eloko ti. Tout ça pourquoi? Parce que si là alakisa bana na ye faut ba apparaître, faut ba lata, faut bazala bien. Donc na babakouk na muto babakouk ezake muto aza pembe. De poza mwasi poza pembe. Nde bomoni bazwaka mishu ba comparer na Davina, mishu aleki Davina, mishu aleki Davina. Pourquoi? Parce que mishu soit kangi photo pembe, bango bamuna pembe wana. Nde bakumisa. Lelo na oyebisa bino ba film ya sila ekomoleka na première. Pourquoi ba film ya sila eleka na première? Parce que visibilité eza lisusu te. Visibilité eza te. Pona nini visibilité eza te? Po babakouk batingami na famille libota bango bazalaka wana pona kotala erreur nini o famille libota basali bafingi bango bazana po bayeba kaka ba défaut po baya kovandela ba live baya kofinga. Lelo po filme ba publie yango ka normal. Elle ko ngande na osala émission na ngaboye na ozongo kamba moko na publier normal na tiango directement na public. Ba oba otala batali, ba oba osunga nga na ba partage basunginga, ba oba osunga nga na ba j'aime basunginga ba aimer vidéo. Mais soki bomoni film batiango na première, c'est-à-dire elingo loba ba visibilité eza lisu te. Da batie na première esa lokola ezoleka ba premier bato baotala yango epesa bato baokota baotala après ntango etika na public bato bakomi koluka kotala po towuti komona ye moko sila alekaki na live moko boye po aya koloba botala bafilme botika bavanité tozona bavanité totia mopanzi sila lelo sila lobi na bato na ye bafanatike na ye bacomédien na ye tozona bavanité totia mopanzi. Bomoni sikoyo importance ya Maria, bomoni sikoyo importance ya Linda, bomoni sikoyo importance ya ba actrice na biso ba acteur na biso o bazaka soki film ebandi baosalela yango bapromotion epa na bango. Bomoni sikoyo importance ya bato basoutenaka Belvi Kandi na osala bapromotion ya film. Yaya Michou ata batie bafilme na bango tomona te na TikTok na ye
asa la promotion film bandi boke tala film boke parte osala ngote poani amisali madame ye pa misali madame kotoyo nani Naomi amisali madame kotoyo Nayel amisali madame bango bamisalaka ba madame poani mama na bango alakisi bango bavanité mama na bango bifo balakisaka bavanité na bafo balakisaka oyo baza nango fo bazalaka bie balataka bie bazalaka swag sikoyo na baniveau oyo mama bango akomisa bango wana moye baya kosala promotion ya bafilme eza te me Maria Longondo ata azosala Mari tala Marie ata aosala ninyo ata azosala live na ye Maria ka moko Maria ata aosala live na ye ya oteka bilamba bokomona Maria aosala publicité ya bafilme même soko osala live na ye moko ya oteka bilamba allez-y la famille allez-y comprendre lelo bafilme na SB ekomoleka na premier sila bafanatike na yo baza prêt mpona kosalir baréputation ya bato ya famille libota me baza prêt te mpona kotombola oyo etali bavideo na yo bafilme na yo bozoluka bolakisa na bato ke bino nde boza mitema malamu ke bino nde boza bien ke bino nde boza sans lisumu ke Belvi Kandi nde amabe ke Belvi Kandi nde ana problème ke Belvi Kandi nde problème na bino bolinga bolakisa na bato bino boza bien Belvi aza mabe me nzambe olinga alakisa na bato bafilme ya Belvi etalema bafilme na bino eyokende te eyobeta poto totala bozela totala bosa mosala yaya bosa mosala soki lelo bacommunicateur lelo bacommunicateur nyonso ya SB bakoma obenga bafani na bango moko bwa toxique tobaye bino oyo eza chaîne nange eza chaîne na sila te tobaye bino poani bolekisi sikoyo sila akomi kocomprendre yango na retard ke bafanatike na ye baza mabe akomi comprendre yango na retard me moye aya kobimisa mabe yango boye aosala yango te yango bomoni ye moko sikoyo azwi responsabilité ya kosala bapromotion bafilme na ye botala bafilme ko akota filme te na obeta ye botala bafilme ko aosala yango na baventure mais en réalité aopesa message effectivement bafilme etalema te eotalema te babone kutu baomata te banda bakangama na 319 na page na bango yango banda bakangama na 319 voilà bauti okota video moko 4 jours passé na chaîne na bango ya monene video wana ezaka 1 minute basalaki promotion ya babillet na bango video wana 4 jours passé 5K video wana 4 jours passé 5K video moko bakotisaki 1 minute 7 jours passé 8K toke sikoyo na batéâtre bakotisa théâtre 3 semaines passé ta yango nalinga Belvi yango nalinga Belvi Belvi Kandi alalisaka baaboni ni nzala te au moins kazwi problème moko technique ke Belvi asala 1 semaine 3 semaines film ekota te jamais po nini eza société bato baotravaille na société ya Belard production chaque jour oyo tolobi na anglais everyday oyo tolobi mpa na anglais everyday chaque jour
Belle Vie TV atikala olalisa bato nzala te. Au moins azala na problème technique, savoir faire. Belle Vie TV eza Belle Vie production eza société batravaillaka chaque jour. Donc jamais tokovanda 3 semaines ça na sila yango 3 semaines passe bakoti bafilme te 3 semaines siko bakomi ka basali mwa video moko boya 1 minute bakoti si mwa eloko mwa boya 45 secondes bakoti si mwa mpoani pa maintenir kaka visibilité po basali 3 semaines. Bomoni nde bauto leka na bapoto basalisali baspectacle na bango nyonso wana batikaka chaîne lala nzala. Oh, Belle Vie Kandi atravaillaka ba video botala lelo esi basalango kala de théâtre o biso totala lelo peut-être basalango de 3 mois passés ana ba provision ya ba film yango bomona tolala nzala ti ba visibilité bomona même atata tokokende poto pona spectacle na biso na chaîne na biso ba film uzala kaka e bando kota kaka e ko banda kokota kaka savoir faire azwa mayele na ye azwa bokasite na ye nyonso amipesa na mosala amipesa na chaîne na bango les abakuka yango omoni chaîne o sikoyo ba video ba film ba théâtre zo kota donc chaîne tellement nanyo mutu nani okombona eza nani susu kombona eza na bokomela na commentaire kombo ya attaché na ye wana oya mobali oza na problème personnel na mère na biso soki akomi so akende okota kuna mpo basangana attaché na bango ye mutazera chaîne yango moni aza kose focaliser beaucoup plus na chaîne oyo ye moko agéraka oyo ye moko afongolela bango mais o bango moko wana abwakisa po mare na bango akoma bafilme te ye bakoma bafilme batekelaka ye sikoyo moto azogere oyo oyo afongolela bango oyo azogere oyo akoma sikoyo kosala mpona intere ya awa po mare na bango biloko ayebi yango te. Donc mère na biso azwaki ye ka abengi ye yaka tokota koto naselo lisanga ya nalakisa o boye me ayekolaki nyonso te aweleli ka tanga awelelaki kobima awelelaki kopanza wenge me asilisaki te yango bomoni babiloko akoka na ye te aomema moneka video bauti otia yango oyo o bauti soki épisode soki nini yango wana bauti otia yango oyo yesu kitosala yango oyo batiaka ngo na première euti osila déjà 1 heure du temps 3.1k oyo batiaki lobi esali 46k oyo batiaki lobi sikoyo nga mona omituna sikoyo ndeko na biso oyo ayaka na réseau social olobaki o baleki mare na bavie yaya Belle Vie wapi les autres ke bango baza eloko te yo ndo leki bango yaya même na amitié soki oza komisala ke yo ndo leki bato nyonso bato wana nyonso baza eloko te me yo oza likolo na bango yaya nzambe okiti so nzambe alingaka ye bongo te nzambe alingaka omisala ke no nga nde likolo yaya nzambe akobambo na sie tata nzambe alingaka ne bongo te mutu moko oyo alingaka kabola gloire na ye na mutu te ezaka nzambe nzambe akabola yango te nzambe alingaka na ye te azwa gloire na ye bando kabola yango na bato akabolaka te akabolaka te respecte mutu valorize lelo tozwa likambo na ye na bodi emaka soki video moko boye ya babakuk boya kolapidele biso bodi kofingela biso bodi mpo aime video me awa Naël ariposte
na ye la riposte video ya mère ya événement na biso le 9 na ye la riposte mais biso mpe tellement tozalaka bato ozongiselaka bino te yango moni réseau sociaux eza nango mwa calme. Mama Thérèse a combien de fois riposta video ya Maya, a riposta video ya nanyo ya Ralia. Ka bino mo bokenda ofinga ye, mère, osali mabe. Mais bodi ataka ka j'aime na video po baza ba comédien. Bino bo lukela bango conflit o mikolo ba nango. Même mikolo nga va bakota na conflit ngo bakota na ka boité ba lazaki na ensemble. Génération lobi eza bango donc nde boluka bokotya bango na baconflit mais génération ya lobi eza bango sila tika koapuye bato bazoniokola bandeko no bacomédien na mafinga oapuyaka bango trop ozo koapuye bango baya kofinga bandeko no bacomédien le karma eokitelaka bavideo na yo car dezo atalema makasi tala Grâce Luzolo kota na chaîne ya Grâce Luzolo otala bavie ya Grâce Luzolo akotosala filme moko résolution tragique naolanda ngo yango na ordinateur nanga résolution tragique Grâce Luzolo okoti yango film ana mère Belgia ana kati okufa na kati ya film ana dernier sibino faux tala bana akomi ye moko ayebaka na ye kokoma filme te me atie mayele ayekoli kokoma chaîne ya yo moko tia mayele yekola me oza kaka likolo oza kaka jite osimbi otiki nga nalataka nga nasalaka boye nga olinga kosala makambo bamonaka yo nde oleki belvi yo nde oleki or age eza nanu okoki mpe kokepe okoti mpe ina okeyekola na okokoma mais tellement oza na osire na mosala yango te babelvi bavandaka bavandi na ye abengi yo amoni oko ozosesenga na lobi te yaka kota na YouTube mais oyebi importance nango te nde oya mbala moko na bulu keno tosala na barando bato na badofinga bato na bafingi omaiti bango na podium obwaki bango bato basalela kwata promotion te lelo yo wana okomi na devoir kosala promotion yo moko totala bino journée zano la famille abonnez-vous commentez likez partagez famille bota rendez-vous lundi en tout cas lundi na la mukatongo nzambe na kota live ava ponga kola muka nzambe problème lundi vraiment na otya penza kande na otya alarme na téléphone nanga na otya penza alarme donc toza wana na live lundi mpona kolakisa bandeko lolenge nini ya kosomba babillet na biso tomilengela tia déjà mbongo na carte na yo somba babillet réserver déjà place na yo ezala malamu mingi abonnez-vous commentez likez partagez vidéo oyo bozongo kaka après film donc so otali vidéo oyebaki nasalaki yango avant film mais naboyi koposta yango tozala na film eleka na posta yango après film na biso bisous bye